3 mois d'affilée ya maombi ezokoba se kokoba kitoko pe elengi kuna na ACK Wenze na Brazzaville oyo ezwami sur avenue des Trois Martyrs na numéro 1803 plus précisément na Brazzaville. Référence na arrêt de bus Ebina bondimelanga que dimanche ya 25 janvier 2026 oyo bana na Nzambe bayaki vraiment ebele pour na correspondre na rendez-vous sacré oyo de 7h à 10h et Païwa Pilom à la parole puissante, l'apôtre Jean-Marie Chimungu, toujours fidèle au poste pour na sonner trompette, na grand thème Oyelobi, une grande porte m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Talatina, si Mayamateya, Bayeba ki lisusu kokota na mozindo ya maombi kaka ndenge zalaka. Azozwa musala moko liboso bolala te alerte mondu mobimba ya mulili bolala te kala mingi te mutu moko azo fréquenta po abala ye boza wapi boya tangu bayoki mbala moko babandi bakoteli mutu wana mbala moko dossier baby bazo ko alerte mondu mobimba na bato yake bolala bozolala yeyo azo voyager dossier neza wapi ese koti botelema botel dekonangai monda mulili ezo fonctionner chaque minute chaque seconde ba créer ba force ba créer batu ya mabe ba cheli roi sko bible zolo ba ke roi aye kokwe malade roi sobela siku kobela roi fandi atala alobi te maladie on nazo mona eza sous maladie normale te nazo mona ngo clair te il faut na tala nanu na luka moyen ya consulter Élisée prophète Moussa Nzambe azwi mutu na ye ayebisi ezwa nanu biloko nyonso oyo koko kende nango komi présenter et pas ya Moussa Nzambe comme action de grâce comme as offrandes bazwi nyonso biloko nyonso bokende botunela ngai ye boyebisa ye nazobela est-ce que maladie oyo ekomemanga na liwa ou bien na kobika papa tanga na place. 2 Rois, le chapitre 8, c'est le verset 7. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Noko! Bosi Mbapebweba que service Oyo, il y a 3 mois d'affilée ya maombi et bandaki depuis le dimanche 11 janvier 2026 et kokende kino le dimanche 12 avril 2026 Oyo, yango yo mutozali koyo kambela Oyo, yeba que mabongisi yango ezali juste organisé pour na lobiko ya bomo ina yo veut dire atako zali na likamo ya ndenge nini ko hésiter te yaka na ACK Wenze o tia Nzambe ya Jean-Marie Chimungu à l'épreuve otala soki akofongola bikuke na lola te.